Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ba comédien ya théâtre ba comédien pourquoi bokangami kaka na mama Olive mosungi na bino pas sunga kabino soki bozana maladi to bozana problème grave pourquoi bolobine aza mama atika kabana te pourquoi bolandanga na solo na bino sikoyo po bato ba solo na bino likambo yango te mbote ba papa ba mama bandiko mbote ba rando na ba randonete mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. En tout cas bandeko na ba comédien ndenge mama Olive Lembe asunga kabino en tout cas asala très bien asunga kabino na ndenge bien ezamalamu ndenge bino pe bolelela kai ezali malamu ezali très bien ndenge bolelela kai. Donc, après ça, il y a eloko bolinga. Mais, faut que yeba be eloko ndengwana, faut que yeba eza eloko mon côté, faut comme habitude. Bien sûr, de temps en temps, il faut mais il faut comme habitude. Parce que ndengazawana, bino ba comédien de boze belé, de plus en plus boza sous belé. Alors, ce qui peut maman livre, azo sunga yo, bino ba comédien. Ba journaliste ba pourquoi pas biso ba chroniqueuse internet bonso ba pourquoi pas asunga ka biso ba peuple citoyen normal ba ko pourquoi atala ka biso te donc elin ko lobake boza ko pesa yi charge moko oya yete bien sûr boko lobake azana mboko bien sûr boko lobake mbongo wana ezali ya peuple congolais soki ba yiba soki ndingini makambo kaka eloba maka na se mitema. Mais il est temps à Salagango, na volonté na na motema moko ya ye bien sûr bato mosusu ba profiter na motema malamu ne wana ba profiter na sima po bango pe ba bika na ndenge aza ko sunga bato tango ba kolinge ba linga pe bango wana yebani mais bino tango za ko senga moto moko tout le temps et tant que na kati ya Congo bozana ba politiciens bazana mbongo ebele bazali pe bozape na bato mosusu oya mbongo bazebele bazali pe bango pe basunga na bato mosusu ata bomona ba moke bazali ata basunga na moke bazali misusu pe bazana posa ta mosusu kosunga mais bayebi ndinga okuta na binote misusu pe bazana bango na posa kosunga te mais ndenge bino siko bokangama na mutu moko wana en tout cas ezane ti bozo pese musale bele musale bele kaka te pona kobimisa mbongo mais musale belé parce que mutuna ye avant de concentrer sur quoi yebike bino soki bobeli donc faut asala même mukolo wana asaki na posa osalika mona te alinga salika mosusu mais avant de mona fona sala soki na salite malamu to na sala e ko kende na mai to ba ko loba n'importe quel likambu tikana sala ba ko kansala comme mutu mabe donc a commencer sala na volonté na ye a commencer sala les choses na pression na bino pe a commencer sala na pression ya bato mosusu oyo yo pe balingaka bango ba profiter na sima ya Olive Lembe comme na bango pe ekende succès à part famille na pour c'est tout à fait normal le kola ye asonga bino na motema moko bana na ye bokoki ko ina bango te bokoki ko boya bango te pour ceux qui boyi bana na ye donc boyi pe mama na bango comme tel ceux qui est pas les grands balne
bokoki kosepela mpe na mobali na ye. Mais bana surtout, en tout cas, tant bolingi maman, automatiquement bolinga bana. Pour ceux qui bolingi bana te, c'est que bien boza mabe. Alors, si ko nenge zali wana ba comédien, balobaka toujours maman na biso maman livre atika ba bana na ye. C'est bien, mais faut boyebaka. Et comme ça on habitude aux bela, même comme grave, aux préparer mukanda, au tindela déjà maman livre lembe parce que yé a son grava. En tout cas, eza musala. Kanisa kaka yomo nego zawana, osalo na mbongo mingi te. Mais soki kaka bana moko ou bien batu moko ya famille na bino, baza soso plus pauvre que yo. Soki bazwe likambo. Atoza na mbongo koleka bango okoki kosunga bango. Mais chaque jour, bazo konte kaka na yo, donc moral na yo, mutu na yo, ekozala sérieuté. Même ozala mbongo ya kosunga batu wana, mais okota bokipation mosusu oyo esengeli te ekota na mutu no pour du bon. Donc, mais soki basenga ko par exemple, to basenga ko te, mais yo moko omoni yango, si mopesi yango na kanisa, obadopesa toujours sans que yo ozala mal à l'aise. Mais au lève les nenga sawana, en tout cas, modèle beaucoup ma sengela, modèle beaucoup ma lobelaye, modèle beaucoup ma tchake, yeka ka façon ngabina ba comédien, yé maman ya bana tika ka bana nete, yé moko kazala comédien, yé moko pelinga ma kambuka ke belo bolobaka. En tout cas, et ça bien, mais ce qui wana kaka pour à continuer ko sungabino, o tchaka e charge moko na mutu o esengelité. Na kanisa bino moko tango bomona kae bomona santé na ye tout d'abord er moko sofranga er moko zongi bien mutu moko te na kanisa to bamitungisaka na santé ya maman Olivier. Bien sûr bomituna ka ba question est-ce que azobela les kamoni lié alongo lizeli ba betier est-ce que les kamoni azana cancer makambo wana nyonso bolobaka ngo na motema mais bomitungisaka vraiment na santé nete mais bomitungisaka na information boyeba soka zalani yango wana mutu abongo tango azosunga bino tango ye moko état santé na ye bomitungisaka nango en tout cas ekozala malamu botika kokonte na ye bokonte na nzambe pe bokonte pe na bato mosusu o bazala mbongo bato mosusu pe bakuba kokomela bango basunga bino bakosunga bino soki nzela mosusu eza te bokei na chaque congo artiste à danger même akolongola pourcentage ya moke mais profite oyo yo kozwa ekuki soki sikoyo mama Olive Lembe akomona yango ye moko akoluka kosunga na ndenge esengeli mais eza te ke bokomisi ye neti sécurité na bino donc babengaka sécurité une carte ya sécurité ya malade bokomisi ye neti bakarte na bino pona kozwa traitement donc soko beli kamo koza grave oyebi ke eloko asuka etikali carte na ngai ya mutuelle tikana bimisa kombo nango Olive Lembe ezali carte na biso bacomédien bato théâtre tosala eloko makasi non eza bongo te bino moko boyebi yango bien ntango boza kokanga na ye bongo boza kosilisa mbongo te mpo mbongo ntango mosusu eza nango problème te ou bien kozala problème mais boza kotia ye problème na santé na ye pour tout d'abord congolais nyonso ayebi ke mama Olive Lembe azalaka kita mata na problème ya santé mpo emonanaka na aspect physique na ye. Alors sikoyo ntango alobi asungaka bino botikaka ere moko motu na ye kala soki nga nazoloba boye nazoloba mpona kokotela ye te nazoloba mpona kodefendre te mais nazoloba logique des choses parce que namoni aza mwasi moko vraiment asalaka makambo wana na motema moko même quelque bato bakoma na nsima na ye ndenge nalobi mais bato wana bayebi ke misusu baya na nsima ne mpo bamoni aza na motema ya kosunga bato yango balobi te tika tozala na nsima mama Olive akontinue kosunga bato wana misusu mpe baya mpona baprofite balobi na nsima ya mama Olive ntango bakolinga ye biso mpe bakolinga biso donc tokokoma bato moko ya bien alors bino mpe bato basungaka boza mpe na eloko ya bien boza kokoma bien mais yango wana soki ye azomikipe mpona basante na bino bino mpe fo bosala makasi bokipe mpona sante na ye soki boza na mbongo akopesa ye te boza na eloko akopesa ye te mais kimia oyo bokopesa ye na kanisa ekobakisa mwa quelque chose na sante na ye mpo ndenge niveau bokomi
surtout na ba 2018 2019 ndenge bobambie na ba cerveau na bino ndenge bobambie na ba miranda comme maman l'éviter comme maman moko sunga batute mais comme carte na bino ya malade ce que babenga ngo carte ni ya sécurité sociale ya malade pour na kosoka traitement sécurité sociale moko oyo kofuta na loko moko te mais so komi na tango suka okolala na mbeto ya hôpital moko kitoko to pe okokozwa avion okei bisika moko ozwi traitement ya kitoko yango wana en tout cas ndenge boza wana fo bolembisa moke pona bongo bo continuer na bino toujours ko côté na ye mais bozela ye moko a agir bozela ye moko soki amoni yango na télévision soki amoni yango na YouTube to bato bamoni yango balobi bamoni ke mutu bwazobela soki ya moni ke na tango wana azali libre kaka na mbongo te me na cerveau o cerveau ya mutu santé ya mutu eza nécessaire po ndenge aza wana po boyeba bien tango mamo live wana asungaka bino bien sûr naza na motema na ye te mais tango amonaka ke vide elo aza kokonda automatiquement tango etouche ye etouche mpe santé na ye etouche stoma na ye etouche motema na ye donc aza kolala aza kokanisa nsima nango akokanisa bopinion na bino nsima nango akotala mobali na ye kosolola nsima nango akotala bana ne akotala bato ebele donc aza na makambo ezotambola na motu na cerveau mpe na stoma donc nzoto ne soki ezo agir bongo parce que vedelwe aza malade soki batali bato mosusu baza kobela obien ndenge tomoni mama mpe epela eza kosala toujours passe imaginez ye bakotindele message azoka na bapasi wana nsima aza so na bapasi mosusu makambo akanisa sikoyo sante na ye mokolo nini ekoshange ekoma soki ndenge nini mpo modele azaleli soki azalaki pauvre ntango mosusu eza kufa mpo biloko ye abelaka biloko ye asufraka boyebi te bien sûr bokomoni na nzoto akolongono grâce ntango mosusu ya nzambe na mbongo na malamu asalaka yango wana eza malamu bacomédien bobanda kokalikele ndenge nini bokosalaka mpo bino moko bozala na lobiko meme bato mosusu mpo bokomemisa meme ye ngambo na bato mosusu bamusicien kala te bandoloba bongo biso bachroniqueur bajournaliste babandoloba ndenge nini amonaka biso te ekokoma ondire mama olive azali carte ya sécurité sociale ya bamaladi mpona bino sikoyo apona kaka groupe moko ya bato ya théâtre abosani bajournaliste abosani bamusicien abosani bacomédien abosani bavoisin na ye nzela alekaka po akendaki ngakati ubia abosani bato bakola na bango quelque part ozomona ndenge bozala yango wana en tout cas soki bolingi bobetana kosenga mpona santé en tout cas kote kuna ekozala malamu bomodere moke mpe bokontaka mingi na nzambe na bino moko mpona koluka aide en tout cas bokotiango kaka na internet oyo akoyamba sunga bino aye kosunga ekokozala nango ntango mosusu moto mosusu ekokozala nango ntango mosusu bato ya diaspora ekokozala nango ntango mosusu bapoliticien mosusu me na ndimi teke mama olive lembe ye mpe akotika kosunga bino akokontinue kosunga me otika ye asunga bino na ndenge ye akoki na ndenge akoki na mbongo te me na ndenge akoki na motu na ye mpo na sante na ye po soki bozotia ye bamakambo ebele bongo ezali bozonuire économie na ye te me bozonuire sante na ye donc bozobebisa sante na ye sikoyo lokola bozobebisa sante na ye soki lelo ye aza te akufi bino mpe makambo wana ekufi yango wana ntuka fo kodose bosala yango na modération mbongo ye aza yango en tout cas boyebaka ke akoki ne mpe kopesa bino te akoki kokabela bato mosusu ezala ya voie normale ezala ya koyiba d'avance bamikonzi nyonso na Congo na Afrique baza kaka na mbongo ya koyiba to ya voie normale eza moke meme yo moko moto oza wana soki na famille yo moto akomi mokonzi alobi nga nde nakomi awa ntuka na koyiba te bino nyonso na famille bokoyina ye bokoloba tala bolole oyoyo akoti bisika ya mbongo alobi akoyiba te meme biso akozwa biso na mosala te tolongoli ye na famille bon nasukisi awa botikala malamu tia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc, ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.